Parce que ma fille congolaise, quand je parle de filles congolaises, ma fille congolaise au bazar est implantée partout en Europe. Comme je dis toujours, tu peux me parler, tu peux m'insulter. Ma fille congolaise place bazali bangote ba mama bana wana. Bango bakasaki bango bazana monopole. Et pourtant bana ba uta pas na biso. De transmettre bango. Tant ce bout en moi za ya yote, ça peut à papa. La raison pour laquelle les enfants portent ba kombo na biso d'abord. Moi tous mes enfants sont de Lusata. Lusata Chani, Lusata Claude Charles, Lusata Maïva, Lusata Emmanuel, Lusata Intel, Lusata Chael, Lusata na Lusata. Pourquoi? Parce que les a bongo. Ba wutie pananga na pesio ye na pesio bango obimisi bango pour solo là. Bana basaka ya yote. Je parle pas de ma famille, hein. Je parle en général. Il y a des parents surtout, il y a des mamans, oyo, basana bana, il y a des mamans, oyo, basana na ba couple, dans ba divorcé te. Bon ça les rêves wana te, il y a ko divorcer, il y a ko boya mon bali na yo, to ya ko tika moi c'est pour na mbonga bana. Et ça mbonga mo ezanga tina. Ba mbonga ezalo ba mbonga kisi. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Aucune raison. Mais papa. Et moi, papa. Et moi, comme papa. Vous comprenez? Moi, on a poussé dans le col. Moi, on a la vérité un jour. Moi, je suis mon direct orphelin. Moi, on a collé mon col pour 25 à 26 ans. Ayebi, à mon tata n'a été. Peut-être que ça bon moi. Mais pourquoi? Maman Kanga tata. Papa, papa Mazandoki. Papa Mazandoki. Au monde a été. Mais aussi, on a bateau Kangi. Est-ce que attends yo moko vraiment mokolo mwana akufina no te azala bon moi aussi au bloqué ya mona bana te parce que le moteur zo pesa toi boko pesa bana bazali bana na ye mais pourquoi so bloqué bana wana ba mona tata na bango te yongo lo bisiko pona nini na yebite na nini na yebite na simeza que moi no so akola à tata papa na yebite misumo sala ko ba prière ko toke nzambe bona boye akoti bana na idéologie aya zo semble que nzambe okufa ta lobby na musika nazo tala yo mbote na bino bandeko partout dans le monde bino bo disposa kabatan la kolanda biso na ba etandoike à travers tout le Bella Vie officiel. Vraiment merci. Obi na ça la statistique na monique en tout cas ba te belende batala kabiso na Kinshasa. Voilà, en tout cas, bah, tu n'as pas de Kinshasa, surtout pour les ambours Nabiso, place où il y a cordon ombilical Nabiso. Merci Nabino Bandeko besoin de Kinshasa. Ceux qui besoin de sujet mon sous-soupé, il y a Kolobezali, Borokopé Sabiso, il n'y a pas de problème. Voilà. Merci beaucoup la grande équipe à tout le Bella Vie. Washington, 4 fois prêtre. Toujours, voilà, Moutounangaï. Washington. Eric Shimano, PDG authentique, la noblicité dans le sang. Pinocé Agostino Massosa papa social. Encore une fois Nazana JC Lusata Mbemba le Zaïrois. Moto a bouleversé ma solo, moto a changer ma donnée parce que va le côté les gars mingi c'est moi ba correction monsieur sous. Dans le moto za Nicolo Boena JC Lusata Lobaki bibliothèque ezaya kotonda na Lobaki bibliothèque ezaya kotonda makasi pour makamba koloba ezali. JC Lusata, bonjour. Bonjour. Ils ont le yo. Papi Gen, ils ont le yo. Philemon Dombasi, ils ont le yo. Ntsilo, Dani, Pisika Bozali, ils ont le yo. Gisèle Nzingula, ma grande sœur, ils ont le yo. Oscar, ils ont le yo. Aimé et Théo Mangasa, ils ont le yo. Viroshiko. Ils ont le yo. Ngingo. Batoto Zalaka. Sans oublier Charlotte Coco. Charlotte Coco Kimia et Sika Bozali. Voilà, juste le Satan, na yo kutano le susu tolobaki dans la bibliothèque ya makambo bimisa moko les loto eko bimisa nini. Tout d'abord merci na question pesingai, merci na ba o ba vandi o bozui temps pour na ngai. Ngaza lo mona musala na bino, c'est-à-dire que nazo ramener le bino makambo peut-être
oyo boyokaka oyo bozokoka koloba te oyo bozoyoka bozokoluka solution te naza nzambe te me naye quand même nafungola matoi peut-être na oyo nakoloba bato mosusu bakozwa mayele mwa moke mpo bakoka koavancer dans le futur. Voilà. Batéléphone les belé. On ne peut pas énumérer ça ici, il y en a plein. Les gens vont se plaindre. Ma soeur, il y a Londres. Na ko pe ko tanga na vi ba kombo na mutapesi na couple ango na place bazali na ko loba mais na ko loba te parce que ça fait trop mal ndenge kamone salami wana peut-être awa yom tout tanga siko na minute autant les aïwa tata Chani tata Maïva tata Elliot tata Claude Charles tata ya Israël ozotalanga peut-être à partir d'angai oko yeba kozwa résolution. Papi Ken, c'est triste. C'est vrai que ouverture mingi salama na mboko. Tant que tu na mboko na biso, tu es baki kafte, tu es baki allocation ya boyete, tu es baki CMT, tu es baki mutualité, tu es na mboka oyo biso tu ndeko lela ngo banakala. Ngala lela ngande potote. Ngai poto na lela kangote. Ezaki circonstance ezalaki ke na ya. Oh, il est là le potote. Na lela potote. Maman nga na kufiti maman nga elle est témoin. Ngai inde e yindaki ifalaki na kima. Bato bayebi. Na kimi nazo nga avion te bana kisasa o na avion na njili na kiti l'aéroport non na katsaki na Angola na ye poto. Okay. Mais à l'époque, c'était pas Babouzobo et Salama. Non, à l'époque, on était sérieux. Kuna visa, papa kuna visa, na salle quelque chose, kuna visa na yé. Et ma grande sœur qui est à Londres, qui a fait tout pour moi. Je ne peux jamais l'oublier. Papi Gen. Il y a une grande reconnaissance. Oui. Papi Gen, parce qu'on ne compte à détailler parce que c'est ma vie privée. Papi Gen, et puis beaucoup tous comprendre l'autre surtout nous les Congolais n'a pas communauté mususu na éviter parce que moi je parle en tant que tout le baso c'est auto congolais boto tia congolais parce que milliers de personnes na yebi makambezo leka bato bazo kalingala bato bazo lela et so comme na matoi à travers il y a Papi Gento de la vie il y a des motos miroir il y a vérité toujours peut-être les autres là ils disent des choses au bazo ramasser ba sangisi ba commentaire c'est faux. Ezali nango zawadi te batie image yo wele ko kima mbango ko o n'importe quoi bon etali binoka ni mosalaka iya ibusana yi bato yo tozolo ba awo o linga ba vérité il peut akope na Papi Gen na privé a tout le numéro a tout a batie relation bato bazo on n'est pas là pour chercher des vues comme j'ai dit on n'a pas ce temps là tout dépenser sur le camp sur le monde entier batala rabiso pour la bêtise non Papi Gen lo bobi o kambo ezali passion, comment on appelle ça? Allocation familiale. Allocation bafuta kabana. Mbongo bana. Voilà, to bien na lingala ngo, mbongo bana. Bino bino no français, biso français to débrouillaka. Mbongo bana bomi. Moi sina mobali, bandongwani pona mbongo bana. Na kena ngota papa, yo kena peut-être musala. Ndé Papi Gen on va dire la émission tout ça qui a souka que mobali ya solo penza vrai mobali na tongo la muki abimi il y a d'autres qui travaillent les soirs à Pemi les soirs à la muki à Sokoli à Kei pour revenir le matin aki o salanine ba minoko ezalanda ko wana ya CCC on ezota la talaye pour il y a un numéro 1 moi si akoyi ko salana ye c'est vrai. Mais moi si balbite que moi sur aux sala aussi mbongo na yo ti na poche kuna oti na ngisasa oti mbongo na poche pour ça l'économie bon moi na bala bato et c'est ya na famille te kaka yo mbongo na yo c'est important pour tia pene otonga osomba terrain na maloko 2350 euros sur dollar o bana ko tonga otonga lelo na mutano no biko kufa vanda kwa nesila moi na bala bata ye boyoka ni bo bongisa bo sala Papi Gen bo yibande bo sala bo construire yozo bomba mon balipé de son côté yo poza wana pour otala mbonga location familiale pété yo ye mbongo neza mbonga bana ya on a toqué que dernièrement di solo que tata mwana moko boye ndena ko di solo mo vite fait
mwana mo boya akanisaka mbongo na ye tondi na kata compte ok maman na ye kuna liaka mbongo akina pe classe na mindele aussi permis non te oh nga ça la voiture na ngai nga ça le permis na ngai oh voilà maman ça naï mais comment t'as pas ton permis mwana pe no peut solo ba tese le kaki ba yokaki yango et souvent qui m'a bien donc il y a des détails parce que sur peut-être sur internet na yokaki et souvent qui m'a bien papa wana na moi sinaye le problème à l'occasion on va foutre en Angleterre et ça m'a cassé koleka biso mbongo wana est-ce que ndena vandi anga lusata mbemba no condamné moi si to no condamné mobali bango mi balé pas na faute maman mbongo na saki nango ata ma sœur je dis la vérité tout ce que tu m'as dit oui nazo lobango mais si je regarde na côté mbalé na koko côté la yo penzate c'est esa faute na yo tu nous as appelé je préfère être au milieu du village en tout cas na osengo pardonner mais na ya wa pona loba je ne suis pas là pour na sepelisa yo on bloquer les aérois à loba qui à côté la kinga non esa logique mbongo ya bana wana tant yo zo zwango na ba recherche na ngai pe na bina ba Londres ba lukaki bombali wana mbali na yo na yebisa ki yo te me mbali na yo pe abengi papiken version oyo lobby na version oyo lobby yango nazo présenter kéao na ine na vérité maintenant les gens au bazak boyo ka lisolo oyo ba ko so mayele basi mayele o ba sala bazoba ba bomi libala na bango libala kufi ba on ba to yeba o na kange bon on va na to ba te wana bona kota si je mususu papiken c'est sérieux mon bali a sérigi pourquoi moi si mbonga bana mbala tuna ngaite bala tuna ngate mbonga bana chuko moi ça sala rali kelemba moi ça sala kaboye moi ça la boye moi na liboso comme de 18 ans comme de 17 ans et demi a tuni papa na bi papa est-ce que yebi que kalami était ngai faut na passer permis et dans la besoin voiture parce que moninga nga to sa voiture na il a 18 ans et demi parce que mo voiture na parent na place on est ticket mobile moi c'est comme ça na doka tuni moi ça bi mais chérie ndeni na compte on mbonga bana papi moi c'est bandi kotomboka mon bala lobi ke banda abotama banda ba ayebana na mwasi wana na mwasi wana tomboka bongote yo ma sœur je te parle de toi na ko citer kombo na yote atomboki abandi koloba ya mbongo nini ozo mobali nini yango ozo sala moke mke koti chômage boye na boye mama ata yo moko pe so bala zo sala mke zo kota chômage elingo bateka senga kombongo ya passion alimentaire comment on appelle ça mbongo bana mbongo wana so yo zui efongi botiango bo épargner pona bana ils étaient que plutôt bali bo swanaka bo somba ba costume bo somba biloko bo selango ba course bon le so ba ba réclamer ton mbongo ba ko funa bo ko ne peut prison makamango ezo sala mo papike ah oui sala maki donc papa na mwana na iba telemi na tibina na mama na ye afundi bango ba condamner papa so peut 1 an de sursis likolo mbonga ya neni yo bato bozo bo me bala pona bana bato bozo sala ke na bota na mwana mbali o dalingi na ngai ete na bota na kaka 3 na bende ba petit na bendi doc na bendi na bana parce que bana bozo na boko na ngai alors que ça fait le cap ça va passer na kombo na ngai bana bozo la boy na boy mais pourquoi vous pleurez encore tant que yo aussi décision que mbonga bana makambutu yo mtozo mais pourquoi zo lela mais so kasaki mbonga ngo et ko bongi sa vie na ye akotonga ba immeuble akotonga ba métro akokomisa famille riche bambonga pampa mamundela sa kalikila pamba à l'époque on était moi souhaité nga moké ça qui différent na zonga musalo kwa mutu nyonso tu nazo mona ke mbonga ngo zo tam so la ba zéro za na sima mais tant que zonga tant que ça la pam 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 ozo comme moi et c'est même pas une semaine au songi na découvert ozo tona est-ce que na salaki est-ce que montant o na zwaka et c'est ça solo on peut se poser des questions. Bon, pourquoi Tozo Bomana? Pourquoi nous les Congolais? Pourquoi on ne peut pas copier le plan? Pour les mondiaux, à l'équipe, ils sont dans ma yéle. Non, bien, Gisèle Lusata. Tout ça, non, bien, Siko. Nous, tout le monde, tout le Siko. Siko, normalement, bon, Banango, il faut ça pas, mon tout, il faut ça un compte mot bloqué. Est-ce qu'il faut ça pas papa, pas maman, tout faut ça un compte mot bloqué? En tout cas, il faut ça un compte mot bloqué.
Parce que pour nous, comme on après, la réclamation banda, maman liaki mbonga bana, tout. Parce que ma fille congolaise, quand je parle de filles congolaises, ma fille congolaise au bazar implantée partout en Europe. Comme je dis toujours, tu peux me parler, tu peux m'insulter. Ma fille congolaise place bazali bangote ba mama bana wana. Bango bakasaki bango bazana monopole. Et pourtant bana ba uta pa na biso. De transmettre bango. Tant ce bout en moi za ya yote, ça peut à papa. La raison pour laquelle les enfants portent ba kombo na biso d'abord. Moi tous mes enfants sont de Lusata. Lusata Chani, Lusata Claude Charles, Lusata Maïva, Lusata Emmanuel, Lusata Intel, Lusata Chael, Lusata na Lusata. Pourquoi? Parce que les a bongo. Ba wuti pananga na pesio ye na pesio bango obimisi bango pour solo là. Bana basaka ya yote. Je parle pas de ma famille, hein. Je parle en général. Il y a des parents surtout, il y a des mamans, oyo, basana bana, il y a des mamans, oyo, basana na ba couple, dans ba divorcé te. Bon ça les rêves wanate, il y a ko divorcé, il y a ko boya mon bali na yo, to ya ko tika mwasi na po na mbonga bana. Eza mbongo mo eza ngatina. Ba mbongo eza lo mbongo kisi. Mbongo za ko zo mundela sa karikira ki osombe loko boye, ko sombe loko boye. So mo na lingi Nike, mo na lingi Reebok. Ba marque ngo talakaka. Moi na lingi, oyebi façon yo kosala moi no plaisir. Na ton anniversaire na ye. Tant de ça, tant de bon on ngo belete. O sala moi no plaisir. Ya tata moi le kaki au kalamingi talobi ke ngai moi stanga divorce boyi ngai. Aboyi nga tiki. Na bala ne kat na ko pesa ke lo ko no fonga bisika lingi. So kangi bala tanga bana je m'en fous, je continue ma vie. Même si papa ko sala bon te bana baza yo. Mais na boyi na songa na côté musu na pese raison. Omoni yobi kinga za mpomba bana yanga ina zo pare so na rodame. Bon zezo ko kasute komi ko sala sonde ni oyini mo kili mobimba. To oyini mo bali wana. Oyini na nko do so mona ka kufa lobi. Bon na songa le suzo. Bato to so bali ngamba kufa lobi po bokabwani po na bana ye pesa ko mona. Boke ko sabila begiza lokuta wana po boma mutu. Okoboma ba prière na loko eza ngo lokote. Obo sala pona ba bana mbali ba kufa. Tozo sala pona mwana mwasi abongate. Asa aboyinga komona ngata sala ki boy ekosimba te. À moins que mutu na sali o mabe penza. Ona zo beza bo sembo. Ko sona to ko bunda na miso bana. Et le on sala mingi. Déjà bolingo qu'on appelle l'amour papigen. Amour et kangama na haine. Diable. A kangama na Satan. Parce que nzamba sali diable sali ba pene. Soko lingi mutu amour footballingo ya kusangana te on est amoureux. Yeba ke na scène na bino wana haine sali. Ya makasi. Voilà. Koka bona mususu to haine mususu utaka na olingi so mutu te en présence na sala bien te. Loba na eboka bona boyokani mais siko yo bakanda na yo ozo ko bimisa ngo côté ya bana ozo ko finga tata bana wana devant bana na ye Vraiment tozo ko finga tata bana wana devant ndeko na moi sito ndeko na bala za wana mobali moi na mutazana ndako na yo bani ko finga mobali na yo oyo wa matela yo wa botela no bana putain de merde. Fou là là. Non papi gen oui bien milliers d'habitants congolais et un millier mabé. Milliers autres vandia ya Congo. Milliers d'habitants au ils ma paix. Ya autres sont bon mettons kufaka lobby parce que y habiter. Lobby ko na muto kofi. Attends pas bien. Si je monsieur ezaki to mingité ya solo. Franchement toi me ko se réveiller quoi. Non mais ngala kenda na couple mona o moni pena bazo soit na devant bana. Est-ce que bana ba olila? Et ça la maka trop et puis ça la j'ai vécu. Est-ce que maman zo finga papa na bango? Nous sommes pour le bébé sur mon bana. Tout le problème yombali wana. Tout le problème il y a problème d'éducation, tout ça problème. Il y a problème d'éducation de base hein. Oui, mutu wana somona ki na koki parce que mutu ko finga mobali, ko sotsa mobali. C'est que moi si d'après il y a somona ki ngana koki. J'ai un salaire. Il y a tout qui t'en a c'est to soit na. À ça n'a pas besoin ils sont fous de toi. Bon somona présent. Avant ça ka boti bana na tata na bango. Alinga ka bango ndenge sa wana ezati yo bana ko tongo obisa ba tata na bango pa bana wana bana tamba so pa papa na bango ba ko yebisa tout
mais nga na yebité nga ko sa première éducation na problème pas pasteur baso otanga bana tongo bani ko sambela tipo ko azo sambela nzambe kolo boye na boye mais ta vie ne change pas bien ozo changer té c'est pas que soko ça a permis c'est pas que soko au sombi voiture c'est pas que soko ça ndako kombo na yo ba boni ba zaba ba sana bandako ba tiki ngo akufi ba kei ba mbongo péré to ba nini ngana yo ko to passer tout passer bien tout les jours tiki mbongo na banque comme iso kende yo ka pour na permis aussi yo ka pour na voiture au sombi yo ka so pour na nini ngo so sala misala so ba 2300 2400 2500 et c'est l'autre côté ba mbongo so on doit bomber na yo au sens bal na yo on mona ka yo koki au figa devant bana donc so fingi devant bana yo ba ke bana un jour papa ba si je ali hein wana to bongo sima ce que ba kotsa ni na mutu bana azo sala abeb sa mwana moto surtout bana basi wana bala fragile mwana bala go comprendre à picler bana mbele bala fragile hein et basi bala fragile ko kota yidi pe venir bala moko pourquoi papa a fait ça mais et salamaki un jour boye tata maman a côté si bana na a côté bango makam na moto le quoi si bakolo ki mwana ko kota sa mbali ndako côté mwana musuluka mwana kolaki papa na baki ko vana na ndako na ndako na ngai olungana à partir de 25 ans vanda wana mwana so bimaka bakuta ka mutu so lia mama na ye mbanga boskizo il faut to bandenge ça oli mama mbanga na couloir donc ça ya ba mboka mo boye na kata France wa ya mo reculer no tanga na ngate eza mboka mo na kata Paris a eza mo reculer bon ya bete mwana so akuti mwana akuti bazolia mama ni mbanga jona sa benda ki pota nga sala ba système mwana wana tanga ya moni mama na ye c'est quoi comprendre que papa na sa na raison abeti mobali wana ba ko so na pompier wana mobali Abina maman, tu vas quitter cette maison maintenant. Tu quittes cette maison. So comme ça, donc le portable n'a bon, petit arrêt n'a bien, abina maman il faut bima. So tu aussi maintenant, on a aussi monté tu es ma mère. Tu sors d'ici. Papa ça dans la chambre. Allez papa, ton nom est ici. Tu vas revenir à la maison. Ah donc père Akenda. Père Akenda dans une chambre, dans son Babenganaï. Comment ça va bêtise? À lobby, papa tu vas revenir. Ah, papa y est peine biloko na ya zongi na pala vandi. Va changer serrure la clé. Ndé nazo ba boye, moi si ce ça ba démarche à Kenya qui sont na sironi na ngona ba association, so ba benga so nyango ya be Pierre, so ni ba PC mo eloko. Bana ba comprendre parce que ba mona tata bana bossa tata na bango. Ba mona ka tata na bango te. Aso bloqué bana mais na sime ba loke la ki. Tout ça ba loka mikemke. Mais so na ngwa la. Passion alimentaire. So na ngwa la ni. Ba mbongo, système ya okanga bana na makanti za nini après. Que mon wasa tata na bana wasa tata ba monte suki ba koli tonde ni bakati na ebité eloko ni le kana seva basi mona ya mutu na yoka kala na makambo le kaka na vina nga barabara nga asa kutu na kombo na baku na kombo na yo soko changer na ko changer ko na komi française papi game bana basa lusata yo que na tribunal o changer bakombo na bango lokola yo mvami o linga to changer bakombo na lusata man nga veut essayer de divorcer hein là j'ai dit la vérité c'est ma vie privée mais je l'ai dit il y a tellement de bagages comme bateau non donc dans mon cas ça sur le besoin na yoté ah c'est là ba bomolo bina façon que va confier à sepeli mais ba kanga kabana raison kanga bana ngape na yebi na pourquoi ba kanga bana parce que moi na ça ya mutu wana yo boyi amona bana na ye mais pourquoi déjà na passer le matin déjà so na mbongo na ya bana iso kokisa makambo mbongo sana ngo mingi te so c'est qui mo mingi si ba bonga après Macron zongi to kotala Macron zongi to komona to yeba na bato bo sala mabe wana na baninga les gens qui vont penser différemment et ça est talinga tate ils doivent penser différemment c'est ton problème. La personne qui a besoin de moi vient me voir en personne. Ah oui. Nazolo ba ozo salama. Bato baso lela. Bale baso lela. Ba maman a côté de donner dans émission le kaki. Oui. Ba gigolo baso sakana bino tout ça pour bino baso faible tout ça. Nous sommes non de Jésus ya busoba ya bonyama. Muta ya sakana molimo na sakana nyoso tout. A tielo ma bena nzoto na yo so ibate. Papi Gen.
Bon, Bandeko, je crois que tout le monde a biso, na tout le la vie. Ah, ça la vérité, ça la réalité de ça. Ngai moko na moni yango couple baza ko swana pona mbongo ya bana. Tata na maman na ndako bazo swana pona mbongo ya bana. Et puis tata na maman na ndako baza ko swana na miso ya bana. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vraiment c'est normal? Oui, kala bana misusu babota parce que moi ta place au tata ba beta maman ba. Mais pour ni le et comme que non parce que tant azo fingo ndengo na kokate na miso o kokato ko supporter ote il ko pe ko bima parce que pour nini ba si on ba koza na maîtrise devant bana. Est-ce qu'on appelle ça bana na respect d'abord? Bana ba encore pas bien. Moi na so côté na comme na 1 an 2 ans, il va comme 17 ans comme aucun garçon. Mande ko maye mon échange. Ça que mais papa et moi papa et moi comme papa. Vous comprenez? Moi na opoussa na kola. Moi na voyez la vérité un jour. Moi na so mon direct orphelin. Moi na koli mon kolo 25 à 26 ans ayebi à mon tata na été peut-être ça sera bon moi. Mais pourquoi? Maman kanga tata. Papa passer au cargo, papa Mazandoki, au monde a été. Mais aussi pas na bato kangi. Est-ce que ata yo moko vraiment? Mokolo mwana akufina no te, azala bon moi. Aussi au bloqué ya mona bana te. Parce que le moteur zo pesa, toi boko pesa. Bana bazali bana na ye, mais pourquoi so bloqué bana wana? Ba mona tata na bango te. Yongo lobisiko pona nini na yebite na yebite na simeza que moi no so kola à ça papa na yebite misumo sala ko ba prière ko tuke nzambe bona boye akoti bana na idéologie ya zo sembla que nzambe okufa ta lobby na musika nazo tala yo par exemple yo ozo tala na milito so sala ba idée wana ya ko bomba na ba prière nzambe wana nzambe tanzo ko nzambe walesa o lo kwa pateta sisi basali nzambe ya solo ayokaka yo so sala mabena yo so ba kimbala na kufa na prière na yo o bomaye o kosi yo ko ne bosa mbali wana yo moni ko o gagner poto gagner mo kilo comme na boko na yo parce que tu as des documents. Les documents c'est rien. Hein? Mais ça tous ceux qui français on a combien de temps? Là na document. Ah c'est on dirait au betela vie on so bana bato kanga. On a souvent bateau bakanga bana bato hein. Na répéter encore. Yom dans la poste ko finga ngai finga. On s'en fout les chiens boire. Finga ndengo ko loba, mais ce sont des vérités auto yeba. Non mais parce qu'il y a des gens qui souffrent à cause de ça. Oui, n'habiter le câble passer dans la faute. Mais pas dans la faute. Mais boti kabana na dehors, bolo ko la bana na kati makamboana. Boti kabana basa libanga. Mais pourquoi vous êtes na kati le divorce de Bousson na bino? Pourquoi vous mettez les enfants? Bana sous na classe bozo ko mo na psychologue, bana ni ko sala bana maza sou bien, ba travailler sou bien té. Ba bisela tata na bango. Ata sa ndengeni. Tata sa ndengeni c'est papa ça toujours papa. Mais comment vous privez moi na yo? Na katanda ko so soana devant papa na bango so fina tata na bango devant ye oso manquer respect na tata na bango yema ke baleki na yo bandeko na yo na baleki na yo bako fina mbali na yo bako manquer respect à 100%. Mais nzamba saka moko soki nzamba ngazalaki kopal soki nzamba bino ba bosala nzambe bino wa bokena église tongo midi poko bopileka tongo midi poko bozo loba ke nzamba sa ya bino vous vous trompez. Attends ça la propre ko sukola soko sukoli to lumbi et le mot ke nzamba sa pona yo moko te mabe ozo sala oko compter mon papier. Là je parle aux gens qui font ça. Je ne compte à rendre à personne. Dans sa kalambanda te, je fais ma vie comme je veux. Mais ben loko au moins moi sur la yebisinga et ça n'inga pas si. Na côté mbal na été, yemta yebisinga de kamono so bon polele. Mbal n'est pas cause na faute. À cause de ça, parce que moi c'est rentre d'amé. Moi c'est ko ngata so te to sa ngo boy to sa ngo programme boy de wana. Mais na côté de ka mbali wana te, bino mama boleki si, ba mama boleki si. Sori mbali te tikaye na ndenge na ye, pourquoi so ko ba peso bana? Kero so bana na nyo, ba ngoni. Pour dire sperme kuna na paiement sur paiement so ouais OK on somme le sperme mais nous sommes salango non na fille moko il y a même pas un an tout ça bien tout ça moi c'est qui to kota likolo boka kolaté
nzonde boko aye pa aluka na pesa ye mwana lokola mpesa nasala kuna naza mwa nasala ndenge na ngai nasalelaka tout ça asepelaka na ngai alo poso na ngai te loposo mosusu ayebosela na bino ngai mpenza do nde nasukisa na sete wana naza na poso bakisa mwana mosusu te sete wana ekoki moni epuis naza marie na na mutu na ndako nakolinga te biloko wana oh non etokosala mwana anonymat nasepelaka nao mingi patata nabi naza mokolo déjà nabi na mokolo na yo mwana ngo azalaki na 30 ans ngai abimi okosala double ya divisé par 2 na âge na ngai oza mwana moke abina ekipaka te biso ekipaka te ça c'est rien ça abinanga ça c'est rien ça ozo mwana donc na âge naza nango na capable ya oza mwana 14 ans pour éviter la prison pour ja mwana ngai asaleki 35 ans niti soko 34 ou 35 mwana ngai liboso aleki nana bakoko mbale na toujours lusata za yerwa omoni nazolobela bapapa parce que eleki yo mama obelaki nga olobela na makambo oyo boye na boye oui papa akosala na faute akoki koya mais mingi koswana wana guerre wana pourquoi soki olobiki boswanaki mobali azoki papa bige na epesi ye version mosusu alobiki ezalaki bongo te apesi ye version mosusu namoni ke yo moto oza na faute zala na maîtrise soko mbongo ezali to ya mbongo bana ya so marke wana bokuteli kote mosusu bokuteli place mo bozwi te ya kosolola tosandeni tosomusa boye tokatisa boye tosala boye bobongisi kosala d'abord na miso ya bana pourquoi na miso bana mpo bana bayina tata na bango mosali mpa ba mibali ifo okeba ifo oyeba mwasi nini ozala na ye yango na bemission to nabandelaka nasalaka ke nayebisa bino ke kobengisa mwasi te koluka mwasi na loyenge te kotala nzoto na ye te tout ça ifo oyeba nano famille na ye oyeba ye ndenge azali yango wana ezobota biloko ebele boye so moto oja abandi kokangela yo bana abandi kokomplike yo abengi nga na ndenge mosusu ayebisi nga ke ezali mpona mobali na ye azowela mbongo pension alimentaire or mobali na apesi version mosusu pa papi gain ke ezali mwasi wana moto azalaki matata azonyokola ye na ndako azotungisa ye abi moke mbongo mwasi asalaka mobali asalaka donc bango kutu bolingo ozaka mbongo poto si ceci bato wana bisoni si je eza très makasi trop quoi personnellement je connais des gens qui souffrent na makambo oyo trop donc trop nga ndima te ke baproche tanga bakozala mpe na makambo oyo to na yoka mpe na proche tango ebetela masolo abinanga bikeba nabi nga mpe nakoma mpe na donc sala keba etaninga ta tosala attention epuis ndenge nasukisa na likambo oyo mpona apesa mbotele parce que je suis pas bien yo tata yo mama surtout tata ndako na yo eza stade de France te c'est-à-dire que na ndako na yo eza lokola sous-vêtement na yo bavisiteur un tel ayaki un tel asongaki un tel akotaki eza mabe so ozosangisa basi na yo mwasi na yo na bakamarade na yo ozosangisa bango moye mwasi tel basololaka basalaka boye c'est pas bon ngai ntango nazalaka na bavi na ngai liboso wana nazalaka na moto moko mama na Israel mwana Israel somo te kolukanga na ndako soko bakamarade baye bakosuka na cuisine na couloir bavandi na salon moto akomona nga te parce qu'à l'époque j'étais très beau j'avais des moyens à boyi ba problème malgré ça nde boyebi lisolo ngo papigel pasteur akotaki apanzi biso mais tozalaki couple moko idéal moi je dis seulement na mibali keba na bavisite oyaka na ndako bakamarade bayaka na ndako bela kolia so oza na problème na mwasi na bacamarade na yo bokuta na libanda neti ngai je le fais so oza na baprogramme na ngai papigel tokuteli na bureau na biso toye na bureau tovandi tosololi boye na boye na ndako na nga papigel naza na ayebi ndako na nga te sauf na bureau ayebi tokutanaka mpo nalingi makambo te nalingi vie etengama te parce que mingi bazana bazokufa ozoteka moto akufi mpo nini grand misère na biso moboye azali awa toki naoki vérité yango lelo nga nayebaka te grand misère mbaka azotolelaka eti lelo yakufi mpo nini mpasi ya motema bachangeaki motema efaki batia pile mpo nini akati mwasi na ye basasi ye na bato ye moko on dirait so na crédibilité ayebi ke moto asasaki mwasi akomaki na pasi bamisien obengisi misien na poto soko 50 soko 20 bakimi obandeli susu korecruter
Passe wana tout et ça qui vient wana passe. Na mwasi na yo moko oyebi ke mutu tel asala ka yeboy. Mutu tel yanga pepe na sala ka yeboy. Viana koma ki avant kufa. Oui, sur mon cas, quoi minta. Na se okomata soute. Wana posa na yeboke na café. Ndako na yo ko matati. Ngadi bisi bon, net nga chez moi. Personne ne monte. Mutu ko monter famille ya mwasi nanga ba ko mata. Ngai moko rien. Loka ba troko ba Bosco lui dit ça. Quand il va venir c'est au bureau. Ba ko prendre bureau na place mon standard. Place tous aller na standard. To kutanao. Mais na ndako na ngai jamais. T'as vu qu'il y a une consulté. Vous avez raison. Parce que on a éviter des problèmes. Pour la bonne bête de fou, on va comme ce soir. Mon soir, on va aller à la kiss, avec au baby sur le couple na yo, couple na l'année. Bah c'est le coup ça non faible. Il y a une parenthèse et puis bah maman va en faute c'est vrai. Mais au père papa, il va au fond en bon pas maman. C'est-à-dire que ceux qui m'ont le gozali, bossa na clairvoyance. Surtout mbongo abana nde mbongo abana fezala na ngambu nango parce que boina mata biso to ba attention so na tomboki ya susu et le kobenga ba pompier a pambo mbongo abana fo tia pempene yo tata bosana yo mama bosana tika na compte wana sinon te bokina ba prison pour rien likambo yo essaye loba mais combien de fois bon, ça peut combien? Et ça a combien vraiment, franchement? Et ça a combien? Bon, ça a combien? Vieux Gilles, vieux Chico, il y a Gisèle Nzingula, Jacques Mabassa, Jean-Pierre Koulambemba, Bao Yangaï, Aimé. La succession. Voilà, merci Nabandeko Bolandi Bisso. Je crois que c'est clair. Hein? Bobundaraté pour Nambon Wabana, c'est vraiment ridicule. Et puis, Koswan a mis sur Bana, on a évité éducation wana, on a évité éducation wana. Ngara mona, papa na biso mkonde baswa na maman, biso to yebo pas ba changer sujet. Hein? Donc, Koswan ne sait jamais mobali na on a mis sur Bana. Ozolo na ni pas Bana wana. Ezala bana basi bana mibali olo na ni pa bana wana so problème ezali boko kitata na se boke bo soigne na minota na se ko éviter ngala mona batu misusu na éviter hein na ska ko mona mutu moko te bana non mais ça passe ya passe mingi ya ko lobesa mo ebele mais en tout cas ba comportement oyo mbongo bana za ya bana moni mbongo bana za ya bana ba futa bana lobi mona na okola fois ça a permis de conduire na ye le monde a encore la fois azala bien faut la taper bien pour ba futa bango to ba futa bango wana ba futa bango sur les capas na bino ba parents parce que bino de boba titeur na bango mais normalement bon bana faut les kaka faut dans la compte ça la compte bloqué bombela bana mbongo na bango bo finga na tata na bango likolo ya mbongo na bango ya bana kokamwa mama Okoso sekate Bachiri Apoto Grand prêtre mère Chantal Grâce Bafoka à Paris TMP Info Automatique Jérôme Condé Bendele à Genève Feli Bomengoé na Prince Munda Yoka Awa Tomesene Kolinga Ekomane tumbu banyango boyoka Bacheri Apoto ba changer modèle balingi konyokolo moninga kolinga kanaye awana soki na motema baninga boyoka bolingo yo ya compliqué amore ya misto na kokate bomwange lekio mekana no mekola mama Chéri na butu na lotio lokute lekio chéri ya munu mama kananga iwa yo mobali na komi kokondo na we mama Roger Likombe na Genève Jean-Jacques Pagna mobali à Pembe Roberto Kala en Afrique du Sud bon avis d'Amérique on a Paris Chifa Wakamba Di Malela Hey,
awa tomesene kolinga ekomane etumbu banyango boyoka e basheri ya poto bachange modele balingi konyokolo moninga kolingaka na ye awa nazoki na motema e baninga boyoka bolingo yo ya komplike de service à sauter bino ndenge nalobaki tosaude biloko nyonso ya bozolanda oyo ya niongo oyo aza na besoin ya niongo oyo nga nalingaka nanga baniongo nafutaka nanga na retard yaka de service azwaka bango na ville ya reine de service azali France mobima na ville ya reine okele luka Jojo Panda numéro na ye ezali 07 81 21 87 96. Allô, GFT Service, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur. Oui, c'est bien GFT Service. Ah, puis surtout dans le départ et Angola, le 25, il y a mois de mai, là le 10 mai. Numéro ya Foy 09 52 96 16 79. Ozolanda, Bobenga. Oya cherche solo. Vous comprenez? Donc na Lyon bokele pa José Kalonji Badibanga. Écrit na bango yango na C, numéro na bango yango na C. Bokende pa na bango na Lyon. So vous la personne Bobengi José Kalonji Badibanga. La fille beaucoup de la maman Azari Viviane. Italie Mobimba, bata Naples, bata Milan. Beaucoup de la Bobenga maman Azari Viviane. Numéro na bino yango wana eza kolenga na C. Oyo bokomona numéro ya maman Azari Viviane. Bobanga te agence oyo kudi ya mbote. Ici c'est JNT Service. Nous avons la promotion et la carton. Nous travaillons dans 5 dimensions et la carton. Dimension de Liboso, nous avons un carton, il y a 60 x 40 x 30. Bisso, ils ont 50 euros. Sauf que pour la concurrence, Bisso, ils ont 60-65 euros. Mais par contre, quand on a bango, ils ont souka awa. Il y a Bisso bandi awa et eti awa. Il y a bango et souki awa. Donc voilà, promotion, il y a un carton à Bisso Yangwana. Et deuxième dimension, nous avons un carton, il y a 70 x 41 x 32. Ils ont 100 euros pour l'île de France. Et pour la province, ils ont 130 euros. Et en ce moment, il y a la promotion. Nous avons 10 euros dans le carton. Et la troisième dimension, il y a le carton, il y a 70 x 50 x 50. Ils ont 150 euros. Et pas les conquérants, ils ont 160 euros. Mais ils ont les mêmes dimensions. Nous avons le carton, ils ont miné. Et celui qui est dans la quatrième dimension, nous avons un carton, il y a 80 x 50 x 50. Bissou est à 250 euros. Et là, en promotion, vraiment, on a reçu un moka, donc ici, carton à Bissou, on a 220 euros. Carton, il y a 80 x 50 x 50. Ils en ont 250 euros payés à Bissou. Et pas à concurrent, ils en ont 270 euros. Les autres, ils font ça à 290 euros. Les Bissou pour la population en Moka, tout ça, les promotions, on a bani awa dans le mois de mai. Tu en septembre, promotion, on a carton et qui tient à 220 euros. Et tout ça, on a carton à Mounene. Carton à Mounene, on a 100 x 50 x 50. Bandi on a 350 euros. Mais Bissau dans la promotion et qui tient à 300 euros. On a pour la Île de France. Donc qui tient à 300 euros. Et ce qui peut arriver qu'on tindi 4 cartons, 5 cartons dans la moko, donc ça là on sous son prix. Et en même temps, on a sur un carton moko à 50 euros pour être gratuit. Donc JNT Service et Yewana pour nous repérer une solution. JNT Service
tosalaka enlèvement de porte à porte. Soko bengi biso toye kozwa toye kotikela yo carton tozwaka kaka à compte ya 10 euros. Nous vendons pas de carton, totekaka carton te. Topesi yo carton tozwi à compte ya 10 euros. Tant on recharge colis au bengi biso to kozwa colis, tant tokoya opesi le reste to déduit 10 euros. Par exemple, ceux qui te fait ça au carton à 50 euros, tozwa qui à compte ya 10 euros. Tant on toya ozwa colis, on peut faire biso kaka 40 euros, y compris 10 euros pesa ki biso na compte ya carton. Eh mami, achaso lo yenge, achaso, achale.